prendre l'air aux yeux et biso na kati ya Tindika télévision. Merci pour la fidélité pour l'accès toujours ya ko s'abonner, ya ko partager puis ya ko liker comme d'habitude na kati ya Tindika télévision. Merci à vous toujours fidèle internaute lelo tozali na mwana mboka. Lo ya la panthère noire tozali na awa lelo boko découvrir pour la première fois pour la batindeko ezamba liboso ba yamba to pe ba mona to komeka ko sola na sur ba question ezali vraiment ya actualité politique comme d'habitude to komesa ko zongo na temps réel na kati ya Tindika télévision. En passant dans un ça repère ça va mbote te na ba follow chaîne na kombo ya papi kelina refin kisombe na bosanité mama Jeninda ya Kayembe ba bi futur député na 2023 bi yende makam dans la bosanité mon velu kaluka stage ici na kati ya Londres papa Damas Balambo bambote sika ezomi ope na kati ya Londres directement na pesa mbote na invité na nga mbote mwana mbuka mbote mopandi sangwa kitoko pe ya malamu ya bwanye belé sangoni mwana mbuka. Non, on est en forme hein, ça va par la grâce de Dieu. Mboka tomoni reto ya tata ekolo asili kozonga après ça kotambola na bamboka ebele pona kolukela biso ezali bonheur ya mboka na biso tosili komona asili kozonga amen retour na ya apparemment eplaire bato mosusu te esili kolobonga ndenge moya mabe comment se fait-il azongi to pe ko voyage na liboso te akendaka comment se fait-il ya tour obo ya mbaye lokola mwa Yesu bajalou oyi bajalou bajalou bamelaka mai na tonga batala na musika bakoma pembeni te obi bato wana foko lobaka clair moi bino lo reso boma biso na Congo hein a tozo benga ngo i to benga ngo v to benga ngo f o comprendre loba banani oyo tanga bakombo banani oyo bazali koloba ke ba critiquer événement chef de l'état FCC tozomona ya parti ya Moïse Katumbi bazé belé FCC banda président na bango président na bango aeshua na nyonso tala nanu momemi maki nazo tozo tselo ba video aswana kate abunda kate bagangi bis esa matadi ya ba rosaka jamais événement na jamais ti FCC aussi la regroupania parce qu'il m'a dit déjà opanyanya ti ba aussi là bakoma niveau wana te topie bango devoir bakolongola te bato monaki batondaki na plein baye na batransport na bango moko personnel nazo bisayo baye na batransport na bango moko bakaboli polo te bakaboli mbongo te bapesi mutu casquette te eloko te okolanda nabi IDPS a une machine à correction à politique. IDPS a une machine à correction à politique. Et surtout, na ba lieu, on va s'allier na IDPS, ba komi esprit mon corps, donc esprit mon kish. Ba pierre mon côté, poloté et l'autre côté. Je me dis les Sphinx, papa Etienne, et reste mémoire, azaki sa pesi mbela. Mutu nyoso, et si kazali. Mobiliser lobi toke ba pio mongo te polo tenite yo mongo matina ndenge na yo olanda parti du peuple yana parti mongo te na Congo kokosola te koloba na nga contraire que eux les qui IDPS na masse azali atomba musapi mais tout monde jivet wala na COP 26 wala tout monde bande ko bele bazo ignorant balobi etali bango te zo je la gère non to comme malembe te comment bespla au président Nangaï, ça n'engage que nga. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, le leader du peuple congolais, le choix de Dieu. Non seulement le président de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout le président de l'Union africaine. Ndeko atelemisi moi na lobaki yango na aéroport bota la fatine na atelemisi moi bato banzima kite. Yo so mona carte d'Afrique est destinée na mapata. Carte d'Afrique est destinée na mapata na pesa bino veter bocha veter yango de ko tshela so veter wana tolanda carte d'Afrique et c'est destiné na mapata awa na ko filmer yango awa nazali na kalamu na filmer ngo na kalamu carte d'Afrique yango na mapata et ça au montage te carte d'Afrique ta DC tango ezoleka ozomona carte d'Afrique yango na mapata donc carte d'Afrique siko tolobani
Bobo ya Fati Beton. Carte d'Afrique yango wana, carte d'Afrique yango wana, tala yango wana, carte d'Afrique. Koto lobani. Eloko alobeza te. Donc même ina nzambe moko andimi bon. Rien à dire hein. Au Monindeko, histoire vraie. Carte d'Afrique est dessinée dans ma patte. Donc Mokondi Yabakondi. Nsomi. Okolanda ndeko. Président na bango oya FCC loko ni esa sala na Congo. Et loko héritage a tika so poison. Oh. Délinquance. Surtout poison comme héritage. To komande to sa biso. Non banga. Là monsieur ko empoisonner micro na yo. Donc comment na ngof na bo pete boé et pas ba Congolais pas nini Kabila, Hippolyte Kanambe Kazemberebe, l'étranger Tanzanien Rwandais nani richesse ayo tiki ya biso na Congo. Nako kata moto na machette. Kuluna. Ce que président na ngai atali incompétence ya président na bango. Ba René 18 ans ba sele loka malonga te. Ba René 18 ans ba koti délinquance moyibi ko bomanya soto mabe na Congo. Mais président na ngai a corrigé on a peu de temps. Et le côté bengi obi loko COP26 wana eza Paris gagnant. Ça kenda ki kuna Kongola lingi kolanda te ni koyeba te ko se cultiver te. Olanda peut ça peut faute sur ba Congolais pourquoi parce que un délinquant mo ka qui et bon wana sikoto nena mitsa ko biso docteur ba pese course soki ono extra kausa soki ni ba pesi tozo ba te sika tanga e banité ba tuna disciple ne Jean-Marie Kasamba otanga atanga wapi o na Tanzanie entre ba kasaka Tanzanie siko bien biso raison Kasamba emoka lobby vétérinaire ça n'a pas seulement vétérinaire pour ngasa nzamba ba vétérinaire na bien no vétérinaire Kasamba emoka lobby toute sa vie a passé ngona Tanzanie, na Burundi. Donc ce n'est pas un Congolais, c'est un étranger tout fait. Et si là qui est nana blanc tout le monde maman a commis docteur 1. Mais tout le monde a fait nana la qui ça. Obi manzaboma. Muta atanga na internet singa atanga na lycée lui là. Nga atanga na lycée lui là. Muta yebi manzaboma to benga ngo Bordeaux. Facha atanga na Bordeaux. Vous comprendre? L'archive ezali ba Christian Tshisekedi bazali net maman Jeninda ya que j'ai salé en passant à sa témoin vivante ni a kutu grande sœur propre ya Christian naki ko kipe Christian Tshisekedi na internat. Donc famille wana papa na bango zalaki un docteur. Papa na bango zalaki muto mayele atangisi bana nae. Ba président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ba kisa batangi mais yaye oya bango RC satanga wapi? Boni buzo ba weko quand même tenga pe donc comme docteur kasi oh ouais ça olale la muki docteur 1 olale la muki docteur 1 tous on a sujet président bonga ça inutile la c'est le côté bonga lobby je n'ai pas réussi si tout autour de moi j'avais 15 personnes donc autour entourage j'avais 15 personnes compétentes parce que était pour moi j'avais pas compétente alors au monde batomala mon ceinture do basati basani on change pas l'équipe qui gagne mais l'équipe est pollution à sani il faut tout noter ibenge conseil tellement qu'il y a bien le côté avant dit et le côté au Rwanda moi mboka président nga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a ça un grand homme oyo akero au télé photo te na Joe Biden Joe awele kaka boya awele la kaka atala pour la minute au muto pe sa vie lokola fachi azate mutazo pe sa vie na monde entier azate. Oh gaz na Congo tala na lac neza na lac Kivu. Drala to sa na biso angote. Ezali ebele. Tina ba mir gaz ya ndako ya e kota tina ba mir na Kivu kuna. Okozo moto chebe moto peli na ndako. Gaz. Mais bango kuna gaz eza do ba zoluka ngona muida. Oh boy, France Macron ane lorote a dépendant na fachi so fachabi Macron le lo la nzala o la nzala. Oui. Aux grandes puissances des années, Joe Biden, Macron est le retard devant Fachi. Hollanda. Donc c'est Fachi qui donne la vie. Si Koyo n'a épave via Congo, qui va piller par les étrangers, qui là qui biso épave, il y a pas bas. Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, accueilli qu'on négocier,
ayela biso ba usine baya kotonga monde tomonaka na ba TV na ba film eza susu na ba film te mais la réalité to vivre yango eza lokola après Afrique du Sud même susu to koleka Afrique parce que Congo kozala États-Unis d'Afrique okola na ndeko Congo kozala États-Unis d'Afrique parce que tinzamba tie sika wana atie pamba te yo somo bovandi ka mapate dessiné forme Afrique po mokonzi ya Afrique azoya mokonzi ya Afrique azoya il n'est pas n'importe qui il n'est pas n'importe qui non seulement ça c'est un pari gagnant Israël a remettre diplôme ya so Israël a pamboli ya vu non mobimesa béni peuple reconnu de Dieu peuple aimé de Dieu yobo yango moza maudite oza maudit yesu koyo Israël chou ya ba donc ça le chou ya ba israélite oh là là mon condivanda umela mais tomoni délégation pe na ngambu ya Sud Kivu basiko zanan obusaki obina katumbi batakatumbi ba chrétien batakatumbi ba FCC badnyoso ba chrétien katumbi elote yekuta yaki anane bikai nandenga kimi jobo vie zigi katumbi eloko te moni zigi d'abord asa mutu moko obi zigi so zigi azana zigi eza katumbi obo bengi soriano mutu mobima ye moko zambien zedwana ye moko israélien ye moko grec ye moko italien olotoke na musika vie zigi a eloko te l'homme ya 4 nationalités akende na ye katumbi kende na yo oma union sacrée eza nabi bobosanaka facilement les histoires nous les Congolais tozala na culture ya kobosana na bopete na clin d'œil na claquement de doigts lorsque le président mon président l'élu du peuple Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mela alobaki te boya consultation boyebi kena bashege bayaka est-ce que atindelaka bato invitation to apesaka mbela oyo alingi tobongisa mboka to tombola mboka asala nini aya katumbi ayaka de ye moko na abengaka ye Nicodème malgré aka butu ziga Nicodème ayaka butu nana abengaka ye tala union sacrée ezali océan soki oza salité oyaki mpo infiltrer oye na makandisi mabe oyaki mpo détruire Congo de yo moko osa nini okomibimisa na mai océan éjection bakoéjecte yango bakoéjecte bango te me bango moko bakomi éjecte océan alingaka salité te le mot d'abord sacré nous sommes tous des intellos que c'est quoi le mot sacré lorsque oza na makanisi mabe oza na kanisa moyibi lokola katumbi vie zigi oza makanisi mabe ya koboma lokola vie zigi oza na makanisi ya kokozwa baposte dans libumunda yo vie zigi celui-là c'est un commerçant zigi ya politicien te sa politique wako obike vie zigi abi ata okoma kombo na ye te nga na ye mpenza bapesanga faka tosa dicte nga na ye bapia papier na bik tokoma nga na ye badicte au moins nde vie zigi abi mazoba asuka à niveau d'études ni mais kala mingi to yo kapé docteur en vie zigi a eloko te tel que aza wana aza eloko te vie zigi bokolanda bandeko mais mona mboka tomonaki pe na ngambu ya Sud Kivu ba rebelle basi mboka tomonaki na ngambu ya Sud Kivu ba rebelle basi ko sala moins des autres to éviter mais tomoni to constater gouvernement basili ko kita déjà kuna pona ko arranger pona mamotali ba rebelle ya maimai basili ko kota na ngambu ya Sud Kivu intervention na ekozala oboni mwana mboka ndeko na ngai nakosa te likambo ya Sud Kivu Nord Kivu Est guerre kuna na Est d'abord longoni ya na papa mokonzi président de la République mwana ya mboka omoni biloko ya boye fotelo ba bosolo le fils d'une de ces pays tant que toza na mwana mboka na place oyo ezaki na ba poste de regalia oyo esengeli azala tokozala protéger mama Katika Bedi na kosite ozola nanga mama Katika Bedi vous savez de quoi je parle tokozala protéger na nyonso okola na mwana mboka
guerre wana banda colonie eumeli après départ ya Mobutu na musée. OK, Kabila le fils otoyebi na komba Hippolyte Kanambe Kazemberebe, un Tanzanien rwandais eraye nde bandi ba mouvement ebele ekoti est ayebaki kokaba mboka na biso o lelo nga na kamwa kakoyoka ba Congomani mususu et puis des intellos qui accuse à tort notre président, mon frère, de collaborer avec les Rwandais. Non, parce qu'on accuse qu'il y a Kati Mboka Kabi Mboka. Mais en réalité des choses, bien Rwanda tant que Bana Félix Azaki non président, Facha Zaki non te, pas Facha Zaki combattant le col à Bamba Zobuna Baza 21 kuna. Facha Zaki combattant le col à Yo le col à Nga le col à Kino le col Congolais nous sommes Zobuna Pona Mboka na e. Okola Nandeko. Bien Rwanda ça là. Et banda, si ba M23, ba mouvement 17, ba di Facha à la présidente. Mais ba bossa na nyoso tuwana. C'est à la niveau de comment qui tient à niveau ya 3000 groupes armés. Oh bazaki ba ki go signer na est wana ko kate ko sala batu mabe ko boma batu pour ko yiba ba minéraux na biso. Mais le fait que le président a sali notre frère, notre sang, notre chair. Mwana ya mboka aboyi makila ya bandeko na ye esopana alobi jamais état de siège okolanda état de siège na minute otoloba bravo longonia sur 3000 groupes armés rebelles o basaki na est kuna ekiti na 120 groupes armés. Est-ce que boye ba compter de 3000 à 120 groupes. Et ça, madame, il faut que vous maboko. Mais personne n'en parle de l'exploit. Oyo, Facha Sosala. Mais ils sont là juste pour critiquer. Kolobaka Mabe. Mabe, on passe au salaté, mais on va créer, on va fabriquer, le quoi, parce que ça n'a pas comme pourquoi bazo boya état de siège. Badil na bango oyo, papa Mbosso a dénoncé bango na katia Assemblée nationale. Il y a de certains députés oyo bazalaki basana kati ya ba groupe rebelle wana o bas forma pe ba groupe baso fournir bango baso ba minéraux bakenda roto dabi kende est on vivra qui vivra verra. Heureuse mémoire à mon vieux Marseka Diombo parce que je partageais souvent avec lui. Il me disait beaucoup de choses. Abi nanga Gloria so kenda Goma. Soko kende Goma olunga momba ya bitumba na te. Alobi kaka biso moko ba Congolais Gloria. Kende kotala banda kunenge étage so botama lokwa ba champignon. Je n'ai jamais été là-bas, mais c'est que mon vieux m'a dit. Alobi go metongami na ndenge moko après donc na Lubumbashi bazukomi ndenge moko. Banda kwezo tongama na Goma okolinga te, mais guerre baso ganga guerre baso boma batu. Banani baza boter wana ezaka biso mo ba Congolais. La sérieux mon vieux oui. Abi kende ça na bloko mususu Congolais so tala nde Congolais so te ka minéraux na comptoir ba bloko a expliquer kanga makambu ebele. Et pas peut éclaircissement. Oui, na ça éclaircissement na bombi wana za parenthèse na fungoli moke. Okolanda. Bango moko basa na hauteur. Monsieur Ziggy, toka kiki me kotaki na sienne est kuna. Monsieur Ziggy. Nini ya niragonge sana makala. Ya vanda kendate. Era monda bomeli so ka diomba après ayo kende nini kuna. Po ka diomba mutanda ko bimise na miroir. Ka diomba mutayeba kitina michopa Ziggy. Vous comprendre? Alors, akamati abombeli bisoye nenga bomaki kabasele nenga bom parce que j'ai des preuves ngaité. Même tout ma vidéo c'est là sorti na bi moi qui copier kabasele. Ba tu peux ba ki ba piller, ba yé na ba tekeli ba vidéo sali. Il y a des preuves. Moi je me demande où sont des avocats parce que moi je suis pas avocat. Ba preuve ezali boko kangisa Ziggy te osariano Katumbi. Hein? C'est un mafieux, c'est un tueur. Ba preuve ezali bo réunir, bo kangisa mutu o la ça dangereux. Et les marques craindre. Ni ne sili kuna éruption volcanique sili. Et les capés, ba tunyo se ba kenda pe ça va don. Au Rolanda. Et si là, après Ramoni liwa mon vieux Eleki, aya yo kende est. Ay no sani akena ki ko renforcer. Et puis Ramoni nani Gabriel Kyungu. Oh ya nani ya rebelle. Pas rebelle. Comment les aranani?
Kyungu, il y a pas comment on est Kyungu. Eh, il y a Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu. Elle a moni à remettre, chance na rosa sur hier, à remettre nini na oni et l'autre côté. Allez, il y a matin pour renforcer son célibat. Eh, yé peut assurer minerai illégalement. Parce qu'il y a la minute sur le bas, a tu un visa du 1er au 19 novembre. Na novembre, avec les États-Unis, avec les sous-lobbying des États-Unis. Na kata mukanda wana, chose grave et étrange, à adresse na ya Zambie. Eh, mukanda salite, n'a pas ce bino. Papa, ça la illustration, na mukanda à tes adresses na Zambie, ça mukanda bimi za mikolo du 1er au 19 à 5 novembre. Et puis, à Zolo Banini, dans Basala, va négocier ma tel ba minéré, ya za na minéré nini ya opesa na est. Minéré nini oh ye, zigi ya kopesa na est. Ce qui est un minéré ya biso ba congolais te. Ake kopesa ka bed de kuna obi ka bed. Biloko ba nani baliaka, ba zambien. Moni chou. Et ya mubeso ane kauka na ba saucisson biso to liaka ba nini wana. Bon ba on se na fufa bugula mo seka. Eh, ba liaka médiocrement. Asa sko ka bed wana ake kopesa bango kuna. Yo minéré nini oya ko na kati ya Congo de façon que OK ne kopesa na ba nani OK kopesa kuna na États-Unis na lobbying États-Unis. Wana mese zigi nani Katumbi obo bengi na koma Katumbi Soriano. Alors ma sœur, tala bloko soko le kaba ventir na kati ya Congo mutokola yé ba avocat baza tale belé ba preuve belé un mafieux comme lui, un tueur comme lui. Ba ko kanga yete. Et puis vecteur ezali ngaite. Bato ba koloba nani muya mota koloba lobby a lobby ango. A lobby yé journaliste nja so s'en prendre na yé lukanzelo ko kima na lola to na lifelo. Lokola kadi yomba bimisa ka écran abomisa kadi yombo. Okolanda. Ye, ngaite vecteur ezali na pesa no vecteur. Ye. Ba ministre de justice au na makambo toto. Na yebite, ye zigi. Moto na bino étranger bozolinga bo tombola, bo vénérer comme un dieu. Mais des Congolais inconscients, jamais vu ça, c'est de la sorcellerie ma sœur. C'est de la sorcellerie. Et ces messieurs combat votre frère. À Sangani, une église catholique, c'est pas que ça lobby pendant combattre Fatih qui est na pouvoir. Est-ce que mandat Fatih déjà c'est si? Bon, tu que ça t'a 5 ans, vous lui combattez pourquoi Ziggy? Tu n'es même pas des nôtres. Est-ce qu'il ne peut pas rentrer chez lui? Et nous, tellement que tous sommes naïfs, nous l'acceptons, nous l'encourageons. Dans quel genre de pays, Tozali? Quel genre de peuple sommes-nous? On commande notre frère, nous tous proclamer, applaudir ces messieurs. Tandis que messieurs, on a torturé sur Nambo, on a bisomoko. Et bien, minéré, on a besoin de tekawana. Ya biso moko oza ke yo nangana yetri ko en profiter nango mais toujours permettre un étranger ah bon ma biso passe ba minéré wana. Vous vous rendez compte? Où allons-nous en fait? Et tie bimi bongo ba jeune bango na ba zigi basana kati na ba ruberwa basana kati ba tunzo surtout basana kati wana. Alors bande ko ngana ko senga beaucoup plus bande ko na biso ngai bande ko na ngai ya este botelema ba député na bino botelemela bango ce sont des lokuta tande ba tombola ba immeuble bino boso souffrir papa Mohamed Kalengai osola nanga ndeko Ali Kandolo bosola nanga na Lubumbashi botelema il est l'air ndeko Suleiman Kashama il est l'air botelema. Il nous a convaincus sur un programme qu'il avait, mais quelle n'a pas été notre déception. Il est en train de museler aussi des journalistes. Ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis. Et il préfère des gens qui les flattent à la longueur de la journée. Mais il est quand même extrêmement populaire. Est-ce que quelqu'un peut demander... Non, il ne faut pas confondre être populiste et être populaire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il confond et le foot et la politique et tout ce qu'il fait comme tralala. Il le met ensemble et il pense effectivement qu'il est populaire. Je suis
comme on appelle enquête et si le commandant pour na mort il to liwa ya Fidèle Bazana na chebe ya mais sûr que comme ba sous ça que bambongo to ba financer dia bambongo pour que ba étouffer mo ba enquête soit nana ko financer d'après ça nani katu nani kanambe kazembere be police au moni na ebisonde ça boy mutaboma chebe ya John Numbi na minute pour ton information à ça la rappelle sous-souté John Numbi si ba boma ye pour na ko étouffer affaire kala tonoko kanisa Eric Kenge na panza nazo panza nteke kotika na panza nteke Eric Kenge to yeba ke azali akima na ngola bo mais to ke mona na frigo ya John Numbi de la même façon que to kanisa nani John Numbi azali akimi quelque part là muso si ba boma et pela muso ba pesa ngano na kinga kati bali ya to découvrir la vérité après parce que ceux qui bazui John Numbi au moins ndenge tabana masese akokweya au Rolanda les vieux la chèvre de M. Seguin à Kokwea. Mais les Kamba corps on a dit voici comment on sous corps Fidèle. Na lobby eza bagé na bango na na pesa ki ordre wana c'est Kabila non Kabila ngo ba kiebe makamba John Numbi te. Babi misa John Numbi azata kufa. O manende ba boma de fait kaimbi. Pour ça la trace de la vérité bimate. De la même façon, si John Numbi, on a la vérité, on a je salue en passant le pasteur Jacques Foulakan dans mon maman, Tété Foulakan dans Lyon. Mon vieux papa Minsil ou Diakombo, je vois mon vieux Antoine Nzundu. Ma vérité, sali. Et si, liaye. Et ça, Koufa John Numbi azate. On a surtout, ça, moi, si, surtout, comme quoi accuser. John Numbi, pas zate. Bah oui que John Numbi pas zate, un jour tu découvrir Mikou à John Numbi. Tu as vu que John Numbi m'a bon marché bien à Fidèle Bazana. Parce que bah tout le monde surtout on a bah après ça qui sont 40 000, zone ça qui tous ces gens accusent John Numbi. Mais John Numbi question a zapété. Na lobby e boti ko surcharger tata ekolo président de la République Kassa Moussa Bele obi na minute au diplomatie auto sala kuna pona Congo bonga normalement il fallait tina batwa ke usaba diplomatie kuna mais tel tellement que Congo tana ba ndoke belé ba linga ba Congo bonga te nyevoye mo kakindi parce que asa ba diplomatie ya minene aba ndolanda mama Rose ya justice Moussa Neni dans faut faire longa sous kuna na présidence aya revendre sous la justice yemo alonga la justice qui na pêche élevage alonga qui est sous la finance alonga on changer ma place non quand même tous à la raisonnable soyons raisonnables les warriors tant ba tchemino ne sika wana bon ça la Moussa na bino bo aider chef de l'état vous n'êtes pas là pour que ba benga nonga excellence parti trepto par sentiment non. Faites votre travail, faites votre misala na bino, bon rendre chef de l'état facilité ya nyoso. Bango bazo sa misala te. Ozo na mwana mboka. Si le président pour président asala nini atabino moko. Hein? Basaka wana ba conseiller bazo aider te. Non, ba conseiller ba ko aider te ndeni ndeni. Quel conseiller aider te? Yo ministre achana pour conseiller aider yo. Oza pe na ba conseiller na yo. Hein? Sama Lukonde. Ceux qui ont dit que face à remaniement, il fait ça là-bas. Pour comprendre, ce que yo vanina batouana et là comment on va longuer ça la maraté. Bon, ça va ministère monsieur Bossani. Bossalani. Il faut un président Akita. Aya kosa la bossa mita malamu. C'est notre frère, faut te aider. Na lobara na batu, au moni ceux qui présent Fachi a gagné mandat. Tu as gagné Paris, ça biso ba Congolais va tout gagner. Ce qui a échoué, c'est tous les Congolais. Tout ça mi tourne c'est son inabiso to échoué biso nyonso. Parce que pouvoir rester à biso peuple congolais. Fachi c'est notre frère, Fachi c'est notre sang. Okita Omata. Sans divergence, ya bekolo. Ngai bonga bete te to za Congolais. Ma beleza moko. Ce na tout yo voisin na biso to vandi a. Ngai a to sa équatorien. O alanda sana Mkongo. Wala mais to za na kete sika moko. Pour ne pas que ba Congo que ufana ba Congo Mkongo mais to za sika moko parce que nous sommes tous des Congolais. Ezali kama mabele. Ezali kama ekolo. O azane bongana c'est notre frère. O
aza na ebonga na c'est mon sang ozoyoka mutolo na ye bakunda yango yawa soki na ye nyonso na babele oyo de la même façon ke ngai c'est mon frère c'est mon sang nakobundela ye tisuka tokobunda elongo na mon frère mpo na mboka tisuka tokobimisa Congo na libulu tisuka alors toi Congolais oza conscient pourquoi ozolinga comprendre cela te parce que bato nyonso tu basangani baza kobundisa président Félix baza kobundisa président Félix te mais baza kobundisa biso nyonso tu bacongolais balingi bonheur na biso te esili wana te bato baza kobundisa nani président Fachi ce sont des étrangers okolanda ndeko eza baétranger alors baétranger baza kobundisa président Félix soki lelo président Félix akwei biso surtout bacongolais tokwei bango baye bafani ebonga ekozala plus que 18 ans oyo toti kovivre en fer ekozala chinois lokola esi amikangami na contre na ye oyo kabila tekelaka bango asali oyo aya empire to dynastie ya solo te bazambien lokola katumbi zigi aya akati oyo aye akola lokola lula katanga akomisi katanga ya ye wana kuna mutu na kabila kwasi azalaki na bainda ye de mateba kinga kati akomisi yango badynastie na ekomi donc biso bacongolais tokozanga babele tososola yango wana président Félix ti aza na pouvoir ngai prière na nga bon président okolongwa na pouvoir te soki toprotéger baposte régalien te de père et de mère il faut ezala adopter avant comme un président na Congo faut ezala de père et de mère et de coco même et de coco il faut ezala adopter pour tous en sécurité pour président na biso omoni président Fati c'est un homme honnête ça n'engage que moi le président intègre ça n'engage que moi qui boude na kaboudé je m'en fous mais je dis ce qui est vrai soit aussi deux mandats na ye aza poso awo il a sauté ah bah bon ça va mutusu ça zwa Hollanda oui ah ça deux mandats na ye mutusu ça zwa pour peuple aligné malgré peuple relaté Fati vanda kaka Fati vanda bate ni mwana fan des athées eza mobe koli kondi nga rotema mwana Fati nga yebi akasurier azon neutre peuple trop beau ya penda kende tokolela Fati te Fati vanda kaka ya roboya na isiko ya roboya ekosenga nini mutu mususu aya mais so mutu ko remplacer face à peka congolais de père et de mère mboka avenir ya cash to éviter parce que tout le monde en fait Billy Kambale mikolo comme vraiment ko attaquer trop de peste to éviter bozo souko comme wapi to bosuki wapi na union wala to ya bosangani wana na Billy Kambale nyonso surtout vertige po bakanga eleki na ye parmi ba rebelle à est Billy Kambale aso na famille na bino ko attaquer ide pesani leki na ye ba kokani na ya wanga na leki na wanga ni fa oyo nana soso na petelo bokokana Billy Kambale wanga na Yesu soso alelaka Billy Kambale wanga ni leki po bakange parmi ba rebelle yango epesi biloba loba vertige ye Billy Kambale ya osala politique na IDPS mo babimi lobi ya bakomi barejetaki bo bakomoteka bambwa le facha ya remonter bango basa remontada bayepele bafanda kimia président bonga yibi sumbongo ya leta ye wana papa tito na prison siko ya mutu akoloba na biso nyonso tout vertige baotala breza yibi mbongo ya leta koti prison ya tangela na yiba mbongo ya leta na IDPS secrétaire général to président ya IDPS akota prison po yiba mbongo ya leta Fayulu omani Fayulu na peso devoir na pesa mutu nyonso tout devoir mutu nyonso tout oyo eza participer na bacongolais qui est Fayulu bokosa ke Fayulu c'est un congolais moi hier la nuit Dieu nzambe nanga témoin na patrouiller na lali so 3h so 4h banda bandaki encyclopédie na koti na bimi na koti Google Chrome partout nazoluka etiki na binzambe okotelisanga ngota na ndoto te origine ya Fayulu mani biographie mutu nyonso akotaka na biographie ya Fayulu baobanda nini 1990 azalaki président ya FDD kota te napesi devoir 1990 président ya FDD
oyo bato bazaki ya opposition ya conférence nationale souverain au rond-point bandaka à bongo batie père de et fils il est né à Kinshasa le 21 novembre 1956 ceux qui 58 au moins il y a ça dans tout parce que natangi il faut qu'on se cultive congolais qu'on ça investigation c'était parmi les investigations dans ça faille nous na moni le côté que pour la biographie watuna né de tel père de telle mère yeba chaki de père tel père naza issu d'une famille de 6 enfants aux Hollanda dont j'occupe la 3e ou la 4e place c'est comme ça de bâtir la biographie à moto mais yé bâtir né de tel père et de telle mère bachate azap moi na 40e asara bote ninité donc fayo la zako yesu et si ka kita maman bou atterrissage et banate or moi je sais fayo c'est parmi ba étudiant o bayaka na tango ya kala série ya ba bomboko banani o bayaka ba kiko ba lumumba oui amuto akala tu fayo la lelo 56 ça lelo la indépendance donc bateau bayaka wana web tu vois ça qui ça ba recherche yé et puis tous ça étranger belia baba yerodia baba saki ndombas sur Abdoulaye Ndombas asona komba ba Congo papa na bango saki nani ouest africain aux Hollanda mais ya boya kondima poani akomaki na ndenge nini kuna na Cameroun pas que soit ça camerounaise pe bana na ye batangi nationalité mwana na to banga atuko bala na nani lokoni na Pointe Noire babi c'est un Camerounais ba aux nationalité papa to ya maman ya papa mais balobi mwana né son fils c'est un Camerounais aux Hollanda maboya qui a médiatisé et congolais mabombela qui est le côté aux Hollanda ndeko alors c'est un monsieur Obasangani entre eux les étrangers pour embrouiller les esprits congolais. Alors le faible congolais basa derrière ces gens. Le faible congolais en âme et conscience, en esprit même, basa faible ne basa l'anda étranger. Moutoua ça riche en esprit, on l'anda étranger. Peu importe difficulté physique à ça, dans spirituel, on l'anda étranger. Merci beaucoup moi pour ton moment comme on a souka émission na biso donc to zo moi mot de la fin ko pese ba yimbo ka bazo kita ko la dayo na episode numéro na bambe na merci beaucoup na tomboli bolandi bolamu na émission oyo na bande ko ban surtout ba kongomani o baza na conscience ba de père et de mère et de coco même ya bande ko nanga esika ozali papa Jean Bedel Kalonji na États-Unis Sikozali. Merci dans le grand Tshisekedi André Moutebasenga, Motema Mama Rita, merci dans mon vieux le grand Kundepem Varzino Mouteba, Pasteur Faya Nol Winner na États-Unis et Sikozali, mon vieux Dickens Kazadi. Merci dans Mama Katika Bedi, Mama Katika Bedi Moussasa. Et Sikozali, ba mama Oyo Penza, ba mama Obaso Bundapo na mboka de loin, de près et de loin. Wana ba maïdepes sa solo. Merci beaucoup na maman Odito. Wana bazana ba défenseur ya IDPS. Maman Odito Azali, maman Chantal Mboulou Alfonsi, lokola ba maman Jenindaya. Ba maman Jenindaya ba maman Penda solo o ba fiti ba so mériter ko ça va fitir député ya UDPS aye afandi a siéger a koloba pour na peuple congolais. Merci na maman Jenindaya. Wana bato ba ko soutenir ba œuvre chef de l'État de près et de loin. Merci na maman Myriam Poi. Motema ma papa Vinim Poi na Norvège. À mon vieux Dodo Alberto Moubiayi na Londres et Sikozali. Oh, ceux qui n'ont pas enseigné Bundisanga, mon vieux Sugar Freeman Caprice, pourquoi pas. Couple Walter Wali Chimanga na Londres, champion d'Isaïr. Maître Azara, champion d'Isaïr. Champion d'Isaïr, Walter Chimanga, Motema maman Anne Katoba. La femme vertueuse. Merci Nayo, merci na bande ko basa teme benasa bande ko belé nasa donc pour tous ceux qui sont en Europe bande ko nga basa partout dans tous les pays. Je les aime tellement. Et ça te ko bambo TBT j'aime tellement mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans, ils sont tellement nombreux là-bas. En tout cas, je les aime beaucoup partout dans le monde entier et Sika Bazali. Merci Namino papa JB Chibangu et Sikozali, Jean-Luc Chubangou, merci. Numéro n'a plus 243 82 320 67.
plus 243 82 320 67 na bandeli plus 243 82 320 67. Merci na pasteur Luka Ilondo ainsi qu'Ozali, pasteur Bekson, pourquoi pas, pasteur Fayanol Winner, na reçu qui c'est na pasteur Jacques Fulakanda, motema ya mama Tete Fulakanda na Lyon. Merci na bandeko surtout parce que bakou ya kolandanga, je vous aime beaucoup. Pourquoi pas papa Clément Kanuka en Australie. Merci, merci fidèle internaute pour comment la souka émission na biso. Merci à cause on a branché parce que tu as s'abonner, peut partager toujours ma émission comme d'habitude. Merci na chaque ouais, azala toujours on a sur ma caméra, ma vous avez une réalisation. Quand on va vraiment s'arriver à la prochaine numéro. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na yé. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima eh oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise eh oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.